eloko oyo ngai nalinga lokola miziki ezate tozaki équipe ya 5 personnes puis dans naobima na mibali oyo nga na age na nga naza mokolo mobali wana aza mwana mokie soki kaka nabimi na nyonso ya mwana wana donc il faut ebeba omunda donc tosali mpe makambo nyonso tu oyo esengaki tosala na la fille naye komona la fille alembi tadi la fille aye kokufa salinga pasi na motema komona génération na biso ya lelo lolenge azokamba bomoi na bango ndenge ecclésiaste ezoloba ke elenge esengeli abika kibolenge na ye na lolenge nyonso me na kati ya ndenge apesi likambo yango apesi ye condition moko parce que soki olandi ye bien omona ke abotami na désir moko parce que tout le monde alingaka miziki soki mutu akomi na niveau ya kolinga ekelamu koleka mokeli aza déjà na kati ya libongi. D'accord. Pourquoi jeune? La jeunesse c'est l'énergie. Parce que jeunesse wana lobby yango nde bakoma ba vieillard. Donc lelo nde faut ba utiliser énergie na bango. So ezaki positive ba commission négative. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune prière bakutana na yo Oh mon Dieu, ma famille dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang, petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composé le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman avec église. Alors là qui vient te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi génite. Maman zolia 3 fois tongo medi poko deko nanga elo musu sepeli singai Misunga homme de veillard oyebi ke bana courant zo katana soki esali ka manœuvre pano eyali temps bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard Misunga eza na kati ya clinique Misunga Doso futi
mbongo nozo regretter te. Awa tu bien na ozali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na zofinda ya pampa bana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme na komi li petit misuna babe Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne, chez Bissou Télévision, la meilleure de chaîne. Merci parce que vous êtes nombreux sur votre poste télévisé pour nous rendre une émission où il est en 4 sur le meilleur de chaîne, où il est chez Bissou Télévision. Merci infiniment à notre sponsor, où il est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Nangolo naye, Namakasi naye, dès à fin, on peut s'y opportunité pour manger bon. Ce qui a fait ça, c'est grâce à notre la journée à l'eau. Mais tout le monde a été parmi le vivant. Et on a 4 il y a le meilleur de chaîne. Notre sponsor numéro 1, Jésus-Christ, pour notre souffle de vie. Parce que biso nyo so oyo so tozu makasi ya kozala lelo. C'est parce qu'il a disposé grâce pengolo na ina kati na biso. Merci aussi à Papa Chikimokadi pour na kopesa ngai aussi confiance ya kozala pena lokola présentateur pour na émission lelo ou ezali derrière le masque. Pourquoi émission derrière le masque? Émission derrière le masque est comme l'émission oyo est comme émission le rôle à église. Et comme évangélisation pour nous évangéliser chacun de nous pour nous bandenga okima mabe ya moni na émission derrière le masque tout ça là vraiment effort ya kosunga ndeko o aye na problème to ndeko aye na préoccupation na ye amisi pa mata na kati ya masque parce que nga lo bango toujours na zala convaincu que muto na sala ke loko na propre volonté na été avant que akoma na bazel to na ba décision au ça likambwana ça montre que muté même monsieur suka qui le diable a profité pour que a commettre acte wana yango moni esengela ratos azala ta couvrir na masque pour ezala qui volonté na été. Merci à l'équipe technique chez Bissou Télévision. Là je vois Papa Denis je me sors là pour na musala ki toko zo sala na kati chez Bissou Télévision. Merci aussi à Papa Zara, merci aussi à Papa Louange Matembo. Merci vraiment na musala ki toko bosa na kati chez Bissou Télévision. Na émission elle lo derrière le masque toyé avec notre sœur au Azaki n'a pas problème et lorsqu'il bengaki pour qu'akutana avec des l'homme de Dieu au bazala na katia ici ka oyo il y avait vraiment un sous moins difficulté ya koyo kaye tant ibisa ki biso problème na ye ne tout ça qui décision ya ko loka l'homme de Dieu pour na ko expliquer l'homme de Dieu yemoka za la paix en place pour ameka ko talisa l'homme de Dieu les cambo et bando déranger na kati plateau ya lelo ou ezali plateau ya derrière le masque na sanga mon côté na avec l'homme de Dieu et papa Thomas Fabien. Papa Thomas, je te salue. Bonjour papa. Bonjour papa Eli. Ton CP le soko yambayo na kati ya le meilleur de chez nous à chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup papa Eli. Ça fait longtemps papa Thomas. Oh, passer émission à papa Thomas, les gens me disent ah mais papa Thomas, bon les gars je fais émission papa Elité. Thomas à ce moment on a pété même matin na ba bravo Jésus à ce sous mingi té. L'homme propose, Dieu dispose. Na makaisi na biso bomoto tokoki ko proposer likambo mais dépendra la volonté parfaite ya Nzambe pour esalema. Kubunga nanga esaka pona musala ya Nzambe benazali. D'accord l'homme de Dieu. L'homme de Dieu avant ko banda émission pour na koyoka maman concernant un problème wa yeli biso na kati sika oyo sur votre permission tozong ça le comme pas ensemble. Avec plaisir. D'accord Sambeli. L'incomparable Dieu, Seigneur Jésus-Christ, n'a pas si merci pour na moment oyo. Merci parce que comme na psaume ezolobake nazaka na esengo tango zo ebisanga na ya ndako ya Nzambe. Or ndako ya Nzambe ezali bisika biso mibale misato tosangani na kombo na Yesu aza na kati esika wana. Seigneur, tika ete beaucoup ta ina biso na kati esika oyo kombo ne detombwama ainsi que nyonso oyo ekobima na kati esika o Seigneur ezala pe pona enseignement ya ndeko momboye oyo akutani pe na problème similaire na oyo ndeko na biso azali na yango. Molimo mo santo no akamba biso
na tiki équipe technique ainsi que chaîne Mobimba na maboko nokolo Yesu kamba biso na kati ya gloire ya bonzambe na yo na kombo na Yesu Christo de na bondeli amen. Amen. Ah, merci beaucoup Papa Thomas pour la prière qui toko au sali na biso na kati sika. Maman, merci. Je te salue d'abord. Bonjour maman. Merci, bonjour papa. Suite peu maman bimisa ta mouvement makasi et permettre biso pe bato bazala banda ko plutôt bazota la biso bae ba ninga ko loka biso. Papa Thomas, je vous présente la dame et le moment où Bino Mozaki n'a pas prière. Elle avait venu pour que avec un peu pour ebisa biso makambo oyo et bande ko déranger pour que azala te pas la na meka pe ko tout la maman c'est possible même so passer la TV avec oui. Ça vraiment na poso le kana TV par rapport ya makambo oyo sali na oyo zo komela ye pour que azo guérison abi TV taliete TV teza échec à vue na ye pour na ye za ki akuta na na bino azo orientation pour na mambo komeli. Alors na préféré à expliquer le point sur le zine ya makambo oyo komela ki et le mona bino ni tozala bino na kati sika oyo pour to ba ndenge ni Saint-Esprit pour que guider bino pour na orienter maman. Maman tout ça na Papa Thomas. Lorsque benga biso, j'avais dit que tout coup na Papa Thomas. Et tout ça l'effort pour nous coup na Papa Thomas. Alors tant que yebisa ki ngai, ça qui est ouvert. Na olinga pe au fond la ka mutema wana. Parce que nengo za boye so na tunio si okomi na âge okomi na MSO2 au mona nzambe. Déjà boye si okomi na âge okomi na ngo déjà boye bona déjà nzambe na vie na yo. Non non. Tout le monde a nzambe à travers ses serviteurs. Oui. Alors, le lengo zomo na Papa Thomas, zomo na directement Nzambi. To bang, to croire na Nzambi, to ndimi la pe ba serviteur oyo, atinde libiso. Alors, ko bombelo ko moroti. Vérité oyo loba, nde okangola yo. Amen papa, merci. To sana l'homme de Dieu, pour que loba les problèmes oyo sali ki to ko manakati sika. Vraiment, merci pour la parole. Papa, soki na yoki bino soni eza lokwa na yoki nzambe o akela ngai soni naza vraiment na ba sérieux problème nde naza na famille oyo eza logique donc papa na nga mama na nga babokoli nga na éducation nde balobaka kaka ke babotaka mwana mais babotaka motema te. Na vie na nga nde naza awa eloko oyo ngai nalinga lokola miziki eza te. To nalingaka miziki makasi même si nazalaki na otanga naza na nga na ndako naza na kata chambre to mpo nayoka bien il faut na oyoka na nga miziki na ngai na vanzi na oyoka miziki wana vraiment na omona lokola nakomi pembe na nzambe. Nazalaki na fiancé na ngai pe à son âme. Nazalaki na fiancé na ngai kosala ke fiancé na nga bimaki nde nazala na fiancé na nga wana. Naza na musicien na ngai o ngai na lingaka. Moyena tanga kombo na eza te. Donc so na oyoka miziki wana naza na fiancé na nga na omona lokwa biso mibale to komi na biso ba angelu. Donc nazo yoka lokwa mutu moko nazo vivre liso na monde oyo te na komi na monde mususu. Ya iko arrivé que jour muso abimaki après ko bimana ye er azozonga er de jepusanaki ayi kokutana na bato ayi kokutana na ba criminel nde ezaka ndenge bino bapapa bozalaka epesa eloko boya boyisala boya ale basani baye koboma ye le baye koboma ye baye kobenga ngai nake kuna nakoti na veni donc ezalaki vraiment moyen te fike nzambe oyo azaka nzamba mawa bato oyo babomaki ye bamonanaki bakendaki prison nde na oloba bakondana bango a mort nga na ye kotikala na vandi malgré na bandaki kocontinue betide na nga me kozala sans ye nakokaki te
Donc ata mobali yango ya ndenge nini abimi liboso na nga baloba lobelanga je t'aime donc omona je t'aime na lokwa mutu nga bambanga nzete lokwa na linga mobali na nga mingi nde to bande ko yoka ba musique ebelenga na ende na eko se décider ngabi nga pe nazaka mutu bato o basala makambo balikinga ne lokote lokwa naza na musicien na nga o nga na lingaka nde mobali na nga pa zate na pousa na pembeni na ye na koma même ceinture na ye na ye kopusa na wana na kompe kokeba répétition so pe concert pe zali omona pe na okende mais papa azotanga mal à l'aise kozonga ba heure tardif na lingi boete boete ngabi pona osala ndenge nini nazalaki na musicien moko na bandaki kolinga na kati orchestre wana ngabi te nga il faut na pusa na kara pembeni wana loko papa azalaki na mwa ba moyen na so apesi nga bambongo ya classe so apesi nga boye omona ngai na okende na kofina na ba musicien mususu donc nazopesa pour que bazobwaka ngai pour que na pusa na kara pembeni na garçon wana ti na ye kokuma pe wana mais kokota na ngai na kota na lie ya répétition wana esika barepetaka nayebaki te ke mabe moko loo na vie kokomela ngai or ke ezalaki na esprit moko ekotaki kati na ngai l'air esprit wana ekoti kati na nga dadi Seigneur l'air esprit wana ekoti kati na ngai donc na mesani pe na bato nyonso tu na orchestre président pe ya groupe donc tokomi vraiment même moral nayeki mpe kokutana su na bandeko na nga mosusu oyo balingaki kaka vie wana lokola ngai tozalaki ekipe ya 5 personnes président akomi komema biso mpe bavoyage so esengi voyage toke bavoyage so esengi concert donc tokomaki vraiment bana ndako donc alingaki biso kuta proposanga jo mosu ayebisi nga bi ayaya paso nde namonela kobe est ce que oyebi kobina tokóma nota danseuse nga abi non nakokóma danseuse te parce que nakokoka te nga alingi nazala kaka pembeni na bino eye kosala ke musicien wana l'air ngai tolingani tokomi mwasi na mobali donc tokomi mwasi na mobali jamais nakoki koloba baterme mosusu je ne sais pas mais loko eza kaka nazoluka solution na ngai mpo naloba ekomi voir même so topase na rapport pardon dadi mpo na eloko na lobi moyen na bombama eza te pason azalelaki na ndenge ayaki kokoma ekomaki différent ekomaki différent talent na ye ekitaki bon nga mpe na oyeba te parce que nazalaki déjà na kati esprit moko ebandaki daa kotambusa ngai en dehors na ye soki nabimi na musicien mosusu ata omona na quartier nazwi mwa jeune garçon et puis donc naobima na mibali oyo nga na age na nga naza mokolo mobali wana aza mwana mokie même so nazwi mwana bato na ye mwa ye mosu nde totala ba tiktok bamakambo ebeleka nde ekoma lelo boye na kolula ye na kosepela na ye so nazwi ye na ye na orchestre il faut kana bima na ye soki kaka tobimi kaka na ye nyonso ya ye fo ebeba soki kaka na bimi na ye nyonso ya mwana wana donc il faut ebeba omona donc même na beauté boye kozala lisusu te même na makambo ya mosala ndenge ayeleki omona nga mona bi mais oyo nalulaki na oyo namoni sikoyo ekomi différent comment vike nazalaki na se ya makambo mosusu donc na banda ye mpe koyeba na nga mpe eloko moko te eye kosalaki nazwaki mwana moko ya mobali na ye mpe kaka koya nde na orchestre l'air kaka na kusha na mwana mobali wana eye kosalaki abanda esu komonana te or takotaki ndako abelaki abeli aye kokufa nga abi bon naomona kaka makambo yango eyeke nango kaka normal ti eye koarrive que président aye kopropose biso ke ndenge boza boye il faut bokoma obima na baninga na bino basi
tozalaki na choix te. Même nde ezalaki o tele oyo tokobeta concert moko na par exemple neti na Masina tokende boye omonake bafille ya bato baza na bao mpe misu innocente esalamaki biso tovandi na biso tozomela baoyo bazali kola podium bazobina na bango me ngai esika tokovanda na ekipe na biso wana tobandaka kotala kosomba masanga do tapage ya mokie te tapage ya makasi donc mutu soki aza kuna na mosika tali boye alobi tozosombela voir même na bato baye concert tokosombela bango bamasanga do tokosala tapage kobimisa bambongo omona fille mosusu aza wana kolula yaka kopusa na pembeni no boye ale soki kaka bopesi bambongo wana basacrifice ezosalama bato bazokufa don na ndenge ya mokie te ekosalaka président ntina oloba boye nazalaki liso esika mona famille na ngai te nalongwaki parce que papa na ngai ndenge abandaki kokoinsenga kolinga te nasala makambo mosusu yaki kokóma na bino na okoki su kozala na bango te nayaki kolongwa wana ekomaki voir même so problème ezali baobenganga na telefone non bebi tala na oya na pesi mbongo soit ka par telefone nasali makambo tu donc eyaki koarrive ke naye kozwa moninga na nga mwasi tokomi kovivre na ye vi ke ye aza mwasi nga naza mwasi nakokomisa ye te na niveau ya mobali esprit oyo nazalaki nango kati na ngai emultipliaki nga deja makambo mosusu donc il faut nakomisa ye ti na point oyo asentir ke nga vraiment nde naza boye nazokouche na mobali donc faut namema ye vraiment na baniveau moko donc nayebi te eyai kosalama jour mosusu tokoti vi ke na bahotel mpe balingaka te basi na basi bakota mais tozalaki deja na esika moko tobandaki kokende na esika wana tobanda hotel wana tobandaki kokende bayebaki biso bapermetaki biso tokotaka tosalaka nyonso tu oyo toza nango posa bapermetaki biso tokota mais soki nalali papa toyo okota wana tosali mpe makambo nyonso tu oyo esengaki tosala na la fille mais ntina asala makambo olomona nga mona vandi boye nakoyamba appel mpo nabima lere mosusu nakende na esika nomona naokoka te mwa mosusu naobaye vraiment non naoke na ngai te naoke te momona na temps mo boye vi ke nazalaki na baesprit bandaki kotambusa nga makasi mo boye ekotelanga te fosala likambo na nzela mpe ya likambo yango ebakiseli oyo bamakambo nakomaki nango naokende naye okende na la fille tokoti tosali tu naye komona la fille alembi donc façon akomaki nga mona vandi boye natali ye esepelisa ye ngai te nabimi nazwi telefone na nga natia yango mopanzi nazwi babiloko na nga nazalaki nango bakarte tututututu nalongoli natia yango mopanzi naye obima na ye ti na réception namoni vie wana avandaki na bi vie nzela na nga na kati me nga naobenda na oba omo awa naosombela omo libanda awa naozonga natikakisaki d'accord nabimi kobima na nga na papa ntuka nazonga ye lisusu te parce que nayokaki mabe moko kati na ngai nde nakendaki wana et après kokende na ngai tobandaki mpe kobengana tini te or ke fille wana ayaki kobela ere abeli eye kosala ke la fille wana ayaki kobela après kobela na ye dadi la fille aye kokufa la fille wana kufi papa naye ovanda nga mona ye kocomprendre nazongi na makanisi na ngai
Komona ke fi wana tia kufi. Eza mpona ngai. Ezalaki sacrifice. Daddy. Papa so tiki ngale musunga pe kukufa. Napesanga makasi pardon. Papa so nalali na butu. Niveau bandoto nakoma olota banana botama no nalota bandoto ya ndenge wana te. No namona makambo nakoma ekokutana nango te papa. So nalali nalotaka bandoto mabe. Nalota kaka bandoto mabe mwana mosusu nasutuki na pongi na bite. Nolala lisu awa te. Omwana bimi. Nakioluka ta bar moko. Ou bien matanga. Nalala kaka pona éviter pongi papa nakoma omela na biloko mabe. Omwana so nakuti bato baomela eza bagene na bango. Eza babiloko na bwani namelaka po kende éviter pongi. Daddy, osala make. Vina nga nzambe. Nabeyokelanga mawa pardon papa. Kutika ngai te. Osala make. Namona aka papier duplicateur. Bakoma. Papa baoyebisanga kaka na signé. Na signé kaka na papier wana chose grave. Nga nayebi ke basigné na bic. Mais signé wana eza ke il faut batubanga soit seringue ou eloko moko. Makila na ngai papa. Nina tiawa ya papier wana. Wana comprendre que eza mabe. Suna signé ki nayebi te suna nga na kufa. Suna nga na komande ya nini nayebi te. Pourtant navandaki. Nayebi te. Lokwa natala bino deja. Lokwa natala bemiso na bino na biso nayoki soni. Eza lokwa nayoki nzambe soni po ememanga na liwa. Tina bengaki. Yo bomoneka na sere tupe awa. Bato mosuku bayebisi ngai ke na partage ngo na bato bayebisi ngai yo vraimen olika okende na TV. Beta lisono ngabi te eza mabe te. Nde nakufa nde nabeta lisono nanga vi ndenge eza important. Leka TV eza leloko te. Papa namonika na ye epala bino. Maman, s'il vous plaît. Moi, aujourd'hui là, et permettre à mon solom de dire à comprendre quelque chose. Parce que lorsque vous m'émotionnez, à un moment où aujourd'hui là, vous en avez la capacité, il y a un de jour, il y a un ou peut-être un au salaki, sans pourtant, où il solom de dire mon beau ça n'est pas mémoire. Même bateau Ebishio, pourquoi il n'y a pas de la TV? Moi, je vous assure que et ça sous sa bénédiction là. D'accord? Merci papa. Bateau on a baboué qui car le même bateau puis bon mon attend où you m'a changé. Bon le Zambé a été revenu dans sa vie à maman. Merci. L'homme de Dieu. Papa Eli. Et ça qui a mon maman ça qui n'a pas besoin. Il y a quoi bisabino par rapport à maman où il est dérangé. Alors, il a évité le nini on zamba ko orienté bino pour na kosunga pe maman. Merci beaucoup Papa Eli pour na maloba. Salinga pasi na mutema. Comment la génération na biso adelo lolenge azokamba bombo ina bango. La nide ko na biso na bokebi mingi.
pe nazoka pasi na motema komona ndenge diable aozwa contrôle ya bilenge, ndenge diable aozwa contrôle ya société mpona bozangi boyebi na biso. D'accord. Mpona komemaka vie na loyenge na distraction. Je crois ndenge Ecclésiaste ezoloba ke elenge esengeli abika kibolenge na ye na lolenge nyonso. Me na kati ya ndenge apesi likambo yango apesi ye condition moko. Alobi na nyonso eza Ecclésiaste chapitre 12. Alobi na nyonso tango ozo sepela. Nyonso oyo ozosala toto ya mokili na yo. Yebaka ke un jour Nzambe akolekisa yo na esambiselo. So lande omonake Philippiens 4:4 azoloba tosepelaka na kati na bonzambe. Amen. Pe azo répéter ngo do alobi réjouissons-nous dans le Seigneur. Pe a répéter donc phrase wana abakisi yango défaut. Elingi kolobani. Ezana bato lolenge ndenge Nzambe akela bango. Misusu azana comme distraction eza loisir. Misusu comme distraction ndenge ndeko na biso azwaki canal ne comme musique nde ezalaki objectif na yo esepelisaka ye. À chaque fois tant tozo sala likambo tozo sala choix moko na vie, il faut to salaka moi bokebi moko boy pona koyeba choix oyo nazo sala lelo 10 ans 20 ans après et que kozala ndenge nini. Mingi ezaka ba makila oyo ezaka beaucoup plus recherché à travers ba étoile oyo ba aura oyo Nzambe atie na kati ya moto. Parce que soko moni o monake c'est quoi totanga verset moko? Otanga ayebandeli ndenge ezalaka. Genèse chapitre 3 atangi kaka 22e verset. Alobi boy. L'Éternel Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Voilà Nzambe mutaolupa. Totango auti kokela mutu apesi pouvoir wana ya koyeba mabe to malamu. Mais abakisi condition moko. Alobi empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Samba lobi to empêcher mutu pour asimba nzete ya bomo ipe kufa. Donc nzete ya boyebi ya mabe to ya malamu. Parce que yango nde ezaka canal oyo divinité eyaka ko travailler. Ou soit eza divinité négative ou soit eza divinité positive. C'est à travers ya arbre de connaissance ya mabe to ya malamu. Alors, il se pourrait que notre sœur était beaucoup plus penchée côté Yamabe. Parce que ce qu'on l'a dit bien, au monde que abotami na désir moko. Parce que tout le monde a la musique. Mais ce qui mutu a commis na niveau ya kolinga et kelamu koleka mokeli aza déjà na kati ya libungi. D'accord. So landi ebe oyoka lobi ke soki nazoyoka musique nayoka c'est comme si nazaka isunga te na voyageaka na bimaka. Mais or nga na yebi eloko moko. Eza na citation mo elobaka elobi
la musique purifie l'âme. Mais tandis que la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, purifie l'esprit. Ok. Ye azwaki beaucoup plus place à pesi na musique. Parce que yango ekomaki lokola ndenge omoni bandeko na biso mosusu oyo baza na ba secte. Baveneraka. Eloko esepelisa bango. Sotali neti bandeko na biso ba Bouddha, bandeko na biso ba religion mosusu omonaki eza na eloko mo batie liboso na bango. Yango nde ekoma lokola point d'adoration na bango. D'accord. Mais tandis que biso étant bikelamu ya Nzambe tolongwe na caché ya kozala ekelamu to dépasser to komi bana ya Nzambe. Parce qu'on a donné l'espace na Nzambe na kati ya vie na biso pour diriger biso. D'accord. Donc c'est par là nde bisika l'arbre ya connaissance ya mabeto malamu et agisaka partir. Comme ndeko na biso azalaki beaucoup plus penché na kati ya musique. Musique ekomaki lokola source de vie na ye. Or, c'est place moutazo localiser bolingo na ye. Nezaka place oyo Nzambe akoya ko diriger moto ou soit esprit mabe et ya ko diriger moto. Vu que la divinité avait constaté que ndeko na biso est beaucoup plus penché sur la musique et sur les plaisirs eza mondains, na à partir wana batindeli oto bengaka les démons abatteurs. Le place bautaka. Bautaka na cimetière. D'accord. Place bautaka. Idée na bango ezaka nini? To beat na bango tango bayaka ezaka pona nini? Bayaka comme beat bazo encadrer moto. Par rapport ya bisika moto atelemeli. Même biso nyonso bana Nzambe ndo zaboni. Des fois bayaka na bango pe. Mais ceux qui akuti porte za ko fongwa te, moya côté zate. D'accord. À chaque fois aolandelo kaka. C'est pour ça que la Bible les autres to prier sans cesse. Or et faire que prier sans cesse c'est pour être na kati kaka ya chaudière wana ya prière. Or à travers chaudière, il est totalement impossible pour na les insectes oya mabe akota na bisika chaudière ezali po akobanga vie na ye ezika. L'insecte wana azo représenter ce qui est les diables, ce qui est les démons, babiloko na nyonso. Alors ndeko na biso place nazalaki ezalaki ke ndeko na biso bakutaki kati na ye. Son adoration pure o ezaka réservée pour Nzambe ezalaki focalisé sur la musique. D'accord. Loin pour pousser les musiques comme on a que non seulement la musique mais et comme un artiste ne moko boye o yesoka monie azaka lokwa akufa. Azaka lokola ami memi akei mozindo akei. Même Nzambe yemoso avandi auluka place ne na kati ya mutema ya ndeko na biso aumuna ngote. Nzambe aumuna ngote. Or ezala ke Bible ezoloba omoni na Jacques elobake approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Amen. Donc ezaka premier pas ezaka mutu ye moko ifasa la première. To tango ozo poussa na nde par la Nzambe oye parce que quoi encadrer yo na kati ya protection ya bonzambe. Gloire à Dieu. Mais vu que yo yendeko azalaki beaucoup plus attaché à la musique. La musique n'est pas mauvaise. La musique n'est pas mauvaise. C'est problème ezali que musique ochango esikani. Et puis na vie na yo qui est le maître de ta vie. C'est un locomotive très important. Très important. Ndeko, la musique et ses artistes préférés. On a des artistes préférés. Oui. Mais jamais n'a koki kozo artiste wana akoma lokwa focus nanga. Non. Il peut être ton idole mais akoki koza la te yende mutu akomo kamba vie na yo. C'est par là mbalamako oyo to bengi attachement d'âme et salim. Okomi attaché beaucoup plus et pas na. Limato ino nyonso bomoto no nyonso comme focus et pas mutu wana. Donc Nzambe pona yo il n'est plus azate na kati ya vie. Malamu olio kozala bongo kozala ta te. Mais ozo vivre na mokili.
Or, l'univers tout entier, ça a été créé par lui. Amen. Amen. Nzambe na biso, c'est lui le créateur. Même les musiques, les musiciens, wana yemutu azu mayele apesi na kata musicien wana po akoma kopesa biso oyo ezalaki comme entre guillemets bilei ya ndeko na biso. Ya omoni diable a profité. Atindele ba démon à terre. Tango ba o checker katine et trouve que beaucoup plus elle n'a pas l'être suprême ou à créer ngana yo qui est Seigneur Jésus-Christ ou à créer biso azate. Alors quoi faire? Faut diriger comme temple na biso. D'accord. Elle a été initiée inconsciemment. Oh. Elle a été initiée inconsciemment. Ça qui aille. Or, ce qui l'initiation à Bongo et Salemi, c'est qu'il y a déjà une connexion spirituelle ou Salemi, mais une spiritualité négative. Nazo beta sete. Oui. Ya homoni makambo akumi ko lota wana. Tout ce kazo lota, eza oyo Nzambe a créé comme canal ya kosala appel au sali ya vinaï. Amen. Parce que c'est pas pour rien. Si aye a comme une sika oyo pour te trouver les lumières nakati ya makambo zokutana. C'est pour cela na otanga ka verset moko pour le temps c'est l'argent ndenge ba sage baloba ndeko na biso. C'est quoi eza canal ya kosala rupture na monde wana oyo za ko appartenir malgré oyebite ozaka déjà na kati ya monde moko boye. Bible ndenge ezoloba na Josué 1er chapitre 3 et le dit que tout lié au makolo na bino ezonyata bakopesa bino na possession. Siko soki onyati na ndako ya nganga, si tu n'as pas un esprit fort, il y a que c'est nganga qui domine sur toi. Na otangi le verset moko yango eza base na yo place makambo nyonso eutaki nage totanga yango mingi, mais il y a beaucoup de manières au verset au des fois toyeba ko utiliser yango te. Eza Romains chapitre 12 premier verset na deuxième verset na otanga en même temps nazo nimbolela et le biboy. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui est de votre part un culte raisonnable. Deux nazo continuer, ne place siko ememaki. Ya liboso ba pesa que condition que offrir nzoto na yo et pas ya Nzambe. Ko offrir c'est-à-dire mutema na yo. Il faut appartenir à Nzambe et non pas ba musicien. Aza bikela mokeli na bango azali. Nde oyo fallait offrir wezali nzoto non parce que tant tozo ba nzoto on voit aussi le cœur, l'âme, l'esprit nyonso. Il faut appartenir à Nzambe. Ce qu'on place et bomi yo yango. Verset 2 et le Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent. De Tomi Tambu Samate na mae o tozomona lelo. Ah mikolo tozomona musicien mo la ta ba pantalon akati koto koto pe azui loboko ya chemise akati bo. Na sepelaka ne makati fo na tambo lokola ye. Siècle présent ye wana. Mae nyonso tozomona ezo sepelisa o nzoto lelo. Siècle présent. À continuer le Bible. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, yo moko tango otala otali ki eloko est-ce que batu oyo baza responsable, batu oyo baza bien éduqué, batu oyo baza bien battu. Akoki kotambola lolenge oyo. C'est que wana est-ce que comme bomoto. Est-ce que faut ça là? Bayele, faut ça.
bato nyonso bakweyaka na kati ya faiblesse omona akutani na likambo boye ole azwa décision alongola ngo na kati ya vina aloba nzamba kosala mais nzamba kosala ndenge tandis que yo yeli yango te parce que c'est dans nos faiblesses les to so topesa ngo nzambe et akomisa ngo pas point fort mais tu n'as jamais apporté tes faiblesses na kati et pas nzambe mais comment nzamba kosala o defo nzambe alingaka mutu ye moko alingaka mutu ye moko soka avandi alobi Seigneur nazaka faible nazaka mutu akokosa mingi alingi olongolanga force oyo ekoka oyo nakoka kogere te. Gloire à Dieu, l'homme de Dieu. Alingi olongolanga force oyo nakoka kogere o te nalingi ke ntango na otambola yo nde okamba vina ndeko na biso olieke asenga na nzambe azaki beaucoup plus enfoncé na kati ya ba désir na lokola makolonie ekotaki déjà na kati ya temple nocturne sans kayeba onda boye so landi bi omona ke makambo ebele à chaque fois so asali ayaka ko se ressaisir après. Oui papa bato ebele baleki na nzela na nga bato ebele papa bakufi na nsima na ngai dadi tokosenga mawa nzambe likolo ya bino tokosenga mawa nzambe likolo ya bino parce que ceux qui oyebo oza prébi perdu ya maison d'Israël esengi tozongisoka na kati ya bergerie mais il faut ondima otika orenonce na makambo wana nyonso elataki papa nyonso natiki papa na posa na yamba Yesu lokwa mokonzi mpe mobikisi na nga papa soko omemanga te na église na yo mosala nyonso ataki protocole papa ya kosala mpe nange eza danger tokosunga yo nzambe lokwa aza miséricordieux tokosunga yo na ba oyo mpe defa bazokontinue na ndenge oyo nakolanseka appel nakoloba ke Jésus revient bientôt. Amen. Tozokontinue kosalama te lifuti ezali. Apocalypse chapitre 22 11e verset elobi na oyo azali saint a continuer ko se sanctifier na oyo pas a suyer a continuer ko se suyer mais nzambe azoyakala mingi te mpona kopesa mutu nyonso lifuti ya maye nyonso oyo asali toto ya mokili. Ndeko na biso asalaki mabe ayepa ya nzambe 50 nzambe ye moko nde mutu ayebi lolenge na kofuta ye par rapport ya motema na lolenge kozala. D'accord. Je crois qu'on a koloba ya mwana papa ili pona. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Maman, je suis sûr que aucun l'homme de Dieu lobby et ça l'assure que si maman loba l'homme de Dieu quelque chose déjà dans le moment où est changé. Amen. Quelque chose est changé. L'homme de Dieu dans le moment où c'est grâce à ensemble je voulais connaître toujours moi local ya moké. Pourquoi bane kotinga etel abima na bali to basi ya moins âgé qui est âge na est-ce que ils appellent na effet na niveau de spiritualité? Oui papa Eli ils ont un effet makasi. Pourquoi jeune? La jeunesse c'est l'énergie. La jeunesse est à base ya nyonso. Parce que ce qui mutu alinga tonga lobi il faut investir na kati ya jeunesse. Mutu peso alinga buka lobi il faut investir na kati ya jeunesse. Jeunesse est à la base ya nyonso. Parce que jeunesse wana lobi yango ne bakoma ba vieillard. Donc lelo nde faut ba utiliser énergie na bango. Soit ezaki positive ba commission négative. To ba komi ko contrôler ngo non nzambe mutu ko contrôler ngo mais et komi ko travailler pour na bénéfice ya temple wana bénéfice ya secte wana. Do ye azaki ka efeka ndinga linga ki batu wana ndinga kota ki wana to balati ki deya donc to loba tinique na ye ezaki deya suye tinique na ye ekoma yi déjà na batage ebele do akozala susu
favorable na misu ya nzambe te. C'est par là que makamyo c'est ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Yom tozu li bako landa biso. Toza jeune ngana yo to milengila. Parce que koyoka l'homme de Dieu koyo exprimer soki enuimaza na posa ko détruire des biso o toza no ba jeune. Alors to mi batela. To ça likambote na désir ya moto aza pembeni na yo pour que to ça. Maman sala yeli ka mona sentiment moto azaki pembeni na yo. Alors moto subir peine Isaïe parce que l'homme de Dieu a tout expliqué. Zamene moto kangola il y a aussi le peine oyo maman au foot. Par rapport ya babi oya sali. Alors de Bible le baka acheter le temps quand le jour sont mauvais to milenge. Tout ça là vraiment très attention à tout autour na biso ngai na o to jeune. Parce que ceux qui to milingi qui jeunesse na biso te on to espérer te que to monde qui vers na biso parce que derrière to zo boma qui jeunesse. Tambola ndenge oyo isengilani erozala bénéfice pour na Nzambe ainsi que na yo oza créateur ya Nzambe. L'homme de Dieu, je vous dis merci parce que révélation au révélé biso ainsi que nga na part na ngai et bakisi sous connaissance la vie na ngai Nzambe vraiment zongi sa grâce le colonel. Lokumu ezonga isu epanaye. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Maman, je vous assure pour monsieur etikali et lorsque tu zo bima awa boye ba ndenge na son l'homme de Dieu parce qu'il y a des choses au salaki na batu basaki lokola bala basi vu que tozana ikako kolo bangote o sala capacité ko ibisa l'homme de Dieu tombe sur les cœurs d'âme penza ya makasi pour nous tango ibisa l'homme de Dieu et sûr et certain ye modèle l'homme de Dieu lobi nzambe ne muta ebi o ko sala mais ngana sérieux oye na kaya bien ça la sûr que vous guérison problème na yo. D'accord. Oui, amen. D'accord. Merci beaucoup Nabanya Kunyo sur besoin qui opportunité ya Rolanda biso. Na sengi bino kaka nzamba bomba abomba biso. Ngai na bino nzamba bomba biso. Parce que soki nzamba bombi biso te to koya ko sala makambo to kanaya ko sala te. Merci aussi à l'équipe technique ya Biso Télévision parce que bande ko na bazaki au fleur au moulin pour na ko sunga biso tozala diffuser bien na banda kuna bino boyo kabiso le lenge o esengilemi. Alors merci à Papa Denis Monsolo, merci à Papa Louange Matembo, merci aussi à Papa Zara pour na musala kitoko obosali la kati ya chaîne. Alors Zambo to bondelaka jour et nuit soka zongité to ya lisusu kaka na évangélisation pour na ko évangéliser poto milengela to banenga ko tambola kimia etika na mabota na biso Zambi abomba biso. Olingo nanga ya Yesu. Olingo nanga ya Yesu. Ebesika yo simbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Balukayo na ba jeune prière bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang, petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous.
Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memene ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi genite. Maman zo dia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu se pelisanga yi. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata. Soke sarika manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati. Tu sais pourquoi? Homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. De so futima on ozo regretter te. Ah ouais, tu sais bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e monani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. E monani na misute. E monani bamboko na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.